Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est tous les journalistes qui ont dénoncé locaux. Comme ils ont proposé que ça y dépasse en bas, réunir aux salama. Ne te pèse pas ta mambako, tu peux essayer de pèse. Mais tel qu'on a comme occasion de passer, que Bissomo te bundi pour y dépasser comme le dépêche, tu peux t'en embargo. Combien de journalistes, les journalistes ont peine dans les bilons, et Bisso, auto Kimbika pour Nabino. Merci, les 5 ans, le reba combien important à IDPS. Donc, il y a les 5 ans, il y a un chantier, il y a IDPS. Quand Bisso tombe là-bas, gaz, quand Bisso tombe là-bas, IDPS, tu as 3000 fois, tu as 23 heures. Mais le loco qui non oyanga cheneti bungi ni réponse à Moutou ni même à appel à Moutou mon côté. Oui na ba policier na ba sécurité force li confia fati. Ba bimi wana na zui chiki na ebisi papa to tele mamupanzi. Tellement zaki na caméra zaki na trepa tele misi to tele mzo to kanima ko. Baba ni ko bunda seje na maramuleke ke na sécurité na ba combattre ide peso wana talibango. Bazaki mana nungu libana na prince. Wana talibango. CG est le secrétaire général de la partie, parce que Maté de Pes, il a longtemps il y a un bon maté. Il y a des connu partout. Il fallait bien parce que tout si vous menace mon monsieur Bomo na bilina bila manenge parce que na chaînette na la attaque ya munene et bungi menace c'est déjà télémé qui sur place oui pas télémé sur place sur place c'est télémé sur place ayeti ba meminga na nga mushiki bilila kiminga zo batela ka caméra ba yi ba bi ke no Amérique carte mémoire papa na bité so carte mémoire ngeza la lipa to fufuna mela carte mémoire yemo c'est déjà na mato nayi mais quand le même président de la République va venir na carte IDPS quand le même parti na ba menacer sur ba pandisa na zanga mo côté ba pandisa ngo ba yeke tonga makamba fils ngoko ba beta ba pandisa ngo ba kanga eza le ko le loto na za pesa nga mo côté so to bito ba do cha micro to ba journaliste o ba beta na IDPS ba zebele s'il vous plaît excellence au premier qui biso to c'est la promesse non que to ko zongela 4 pouvoir na biso mais jusqu'à présent to za na ka respecter. Azam dit apporter nous avons fumé nous. Bonsoir. C'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Ils en aient eu. Mengaït. Ah. Oh yo les types. On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oyo soku na msi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazali ba cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule JPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la té CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso Busakewa, buti batezode, bukei, busali makababila batezode, bukomoruka, bubibisa, répétition, ya ZPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah, la constipation. ZPX, numéro 1, ya fête congolais, na Londres. Pa! Ma Mission TV, le miroir du monde. Bon, on a un journaliste confrère on a na chaîne Yeba TV, on a un journaliste à magazine Presse et Faux. Voilà, Dieu merci. Moi, je suis histoire. Et les gens qui ont été aboyés
au Betamaki na UDPS ezalaki ndenge nini po te bakoma kosimba mopanzi sango na nzoto? Non, eza makambo tozo de nosango c'était ezalaki jeudi nazalaki na siège ya UDPS nazalaki na rendez-vous na Yokason tobengana ki fait tout ça na émission via actualité politique tobengana Yokason et accepté biso pe to yamba to ye na siège ya UDPS nazalaki na ndeko Chiko asala na Chiki Bilili tobana ko sola ba to sali émission na ditunga to ozela Yokason ya Junior et Blaise o azali na ABT ya fils mukoko bazaki na banungu na kati na siège ba bazali na kati na siège ya UDPS biso to ala libanda sibitima na moni Junior abimi lokwa yebinga mopandi sango na nzala na UDPS to buna to kemba to mela ba gaz na Monique kitoko molimo ne pe mana kimia to za bato to lité pour na UDPS to za pe bato o parmi au siège Augustin Kabuya Juba no mai ki siège abenga ki na bureau na ya Félicité ki biso ayemba moko ayibisanga ke pesanga miko na loba papa loba nte pesanga na miko na tepe miko abandi ko loba directement CG Kabuya bimi na veste na ba sécurité na ye aye wana babandi ko loba comment otamba na sécurité oui na ba policier na ba sécurité force likofi ya fati babimi wana na zui Chiki na yebise papa to telema mupanzi tellement zaki na caméra zaki na trépa télémisi to tellement to kanyi maboko babandi ko bunda CG na maramuleke na secret na ba komata ide pesi wana itali bango bazaki mana nungu dungu libanda na prince wana itali bango sibitima mutuma bagari na kati ya fulu wana kana cameraman na zo bilili s'il vous plaît CG est que secrétaire général de parti ba komata ide pesi na za longi ona ide pesi za ya bombate yebani za connu partout il fallait benga ngai sanga la sanga parce que to kimete to alaki sibitima menace moko misi bomo na bilili na bilama ndenge pasuki na chaînette sanga na lataki ya munene ebungi menace chaînette nous a valeur à $500 chaînette n'a valeur à $500 on somma ki même na gambela moto na somma ki aza toujours aza vraiment sur place chaînette ebungi menace makofi papa ba combattre ba sécurité ya CG na pesa ki bango ordre là na habité il y a beaucoup à subir les conséquences parce que benga na bureau na c'est déjà télémaki sur place oui pas télémi sur place c'est déjà télémi sur place ayeti ba meminga na nga mushiki bilila kiminga zo batela ka caméra ba yi ba bi ke no Amélie carte mémoire papa na bité so carte mémoire ngeza la lipa to fufuna mela carte mémoire yemo ko seja na matoi na yi menace meti ba kotinga na gerix ta bango bila me pasu kiti ba kotinga na bureau na seja benga ba nikolo ba ke no Monique no nga na zo epsa combattant na ndem susu bino bozo filmer bilili bo ke no ko filmer ngo ko sala côté abani ko lobaka ndebo yebi CG Augustin Kabuya lobaka mais ngala zongi ko zonga ngala yo zonga ndaku na o santi ba septembre ma malaise ba ndoto passe na bilo na ngebungi c'est-à-dire eze loko bon na ebité vraiment na UDPS na ko loba na CG Augustin Kabuya ke na ba combattant nyoso UDPS ba na poto ezate parce que boko lobela ngondo boko interprétango c'est banda jeudi na leka na médiaté ngamona mo panisa ko sela ngo émission banda tongo ti pourquoi na sala on te sona on sala ngo lelo parce que si je le ben na biso benga biso mais jusqu'à lelo abenga ngate atika ayeba ta ndenge situation eloko lekane yebana te mais ngana aka moi CG oza parmi bato oyo benga na bureau non nazana ba image na ba photo obengi na bureau jour ba noma kiyo le samedi dimanche ozaki na voyage oya lundi obengi biso presse tozaki de nombre de 15 o féliciter biso mbongo pesa ka biso bike merci pour bolité na ngai bino ni mto sali ngana koma boy kaka biso bato sali yo pour comme secrétaire to diffuser mais kaka biso bato ana boko mo futa biso ba monnaie de change papa to joara mbonga na lobango na ide peste ya to sala eloko ya fele to zelote to sala ngo parce que to yebi ide peste to lité na ide peste ceux qui parmi ide peste lo bazana pouvoir presse ezana kaso parmi presse wana ngape na kati presse ngoni ni presse yango pe sur YouTube tokolo ba ke papa toko presse yango RTC ko RTC bano le sabelo ka image ya UDPS télé 50 le ba combien important na UDPS to yebi télé 50 rais acha 5 chantier te ma acha UDPS ka biso to mela ba gaz ka biso to sala biloko UDPS to zo ba 3000 fois to zo ba ndok ba 23h mais lelo loko ke non oyanga chenete bungi ni réponse à mutu ni même ata appel à mutu mon côté. Mais tout ça va pas au président de la République que constitution biso bi que toi 4e pouvoir président le baka le 5 le 3 mai
na Béatrice nazalaka bike non na obunda po boko ma troisième pouvoir bo maintenir troisième pouvoir quatrième pouvoir na bino mais kaka le même président de la République o apimi na kati IDPS kaka le même parti na iba amener sur ba pandisa nazanga moko te ba pandisa ngo ba yeketonga makambo fils moko ba bete ba pandisa ngo bakanga eza leko lelo te nazapeka ngamo kote soto bito ba docha micro to ba journaliste o ba bete na IDPS ba zebele bon loko wana vraiment bon habité na habité na osenga kenon na osenga na CG soko la image oyo na osenga na mutu nyoso kombata oza numéro na pesa numéro na sola na Eli secrétaire na benga ki Eli aloba na ngana benga yo na benga ki aloba na ngana rapelo mais oyo yambanga te mbongo na luka mbongo exacte parce que mbongo na kozwa to na kesa ni mbongo ngo échanger ngana lataka bien mutu ayebi ngande wa caméra na vivre bien na biloko ekotela ngambongo. Et puis un message au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant la situation. Non, c'est M. Président Félix Etienne Tshisekedi. S'il vous plaît, Excellence, au premier qui puisse, c'est la promesse que la quatrième pouvoir na biso. Mais jusqu'à présent, tous n'ont qu'à respecter. Sans presse, Marambo, ça les simbati. Il y a des journalistes comme ça, confrères, nous sommes CPT, comme on sait même que tu as IDPS embargo. Oui, Makamboele Kamandeko, Makamboele Kamase, tous les journalistes ont dénoncé locaux. Comme ils ont proposé que va IDPS embargo, réunion au Salama. Ne te peux pas t'amener embargo, tu peux IDPS. Mais tel qu'on a comme on a pas que Bissomo te bundi pour IDPS et comme le IDPS, tu peux t'amener embargo. Dans un problème, mon côté, l'unité de Konangai, IDPS, le chef de l'État. Lutter vraiment tous ont la responsabilité na biso. Tout ça la musalo peut-être aux on abandonné à 23h aux même sous 3000 dépasser peine mbongo na. Et là on sait même na CG sur la image oyo. Dans un problème té. Nga lobi nini. Dans un peine à poster ce qui a futanga to futanga té. Mais na ngai kana lancer image. Mbongo na ozwa, changer vie na ngate. Na sombe ni mutuka ni elamba ni. Mais là on a sali ka bepo que non ba respecta ka part ngai mais ba débande comme ça so monique journaliste ya ka zwa ki image état que CG état que responsable benga journaliste on a pas l'accès sur caméra na yo total la image so moni image ande ko fi face parce que mais kobeta ba journaliste on peut na bilongo ya biso oto kembika pona bino. Merci vraiment de kondengo pese biso parole na sengi vraiment na IDPS mo meka ko bomisa na place wana. Mais comme c'est ça, bientôt sur le Bible après c'est un embargo. RTN c'est na télé 50. Bon, qu'on diffuse, tu n'as pas tout le monde abino. On va ça va vouloir 1 heure du temps. Et ça vraiment bien été. Merci beaucoup vraiment. Azao ta portable za funga nuki. Isso c'est pix. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tasia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oyo soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bazansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko sénaté GPX ezaka kaka moko. Boyo badongola misa
busakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation alors ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.